congolais, Wabino Molobeli Mboka, le prophète surnaturel Bishop Élysée, sentinelle de la RDC et président à parti politique, la sentinelle allié il y a IDPS. Lelo Tomoni Makambo Vital Kamerhe Asali, président a prêté serment le 20. Troisième jour, Asali Aye, plateforme Oyaye. Mais pourtant, monsieur Vital Kamerhe Azali Nakati ya Union Sacrée, Oyezali plateforme politique, Azali membre ya Union Sacrée, mais membre ya gouvernement. Oyo ya eko sale la biso lelo esali bato mingi bakamwe. Plateforme na ye ezali pona nini pour une vision de la gouvernance. Monsieur Vital Kamerhe na eko zongiso na nzela. Olobi plateforme na ye ezali pour une vision de la gouvernance. Na premier mandat ya Mokonzi Mboka Fachi ozalaki dirkab. Programme à 100 jours. Et même là quand on kokoso pour na lomeya ya mboka ochena na libenga. Okota kiti na boloko. Mokonzi Mboka alimbisio. Bisonyo sotondimi pour il est le garant de la nation. Ngai pe na limbisa ki yo po Bible lobi pardonnez-vous les uns et les autres. Mais monsieur Vital Kamerhe ba pesi au poste au commis ministre après la prison. Mais oyo kotali sa face oyo bato mosusu ba bongwa nakate. Monsieur Vital Kamerhe. Mokonzi Mboka alobi consolidons les acquis. Quels sont les acquis? Nazana yango awa. Gratuité ya liboso ezali gratuité ya enseignement. Ezalaki na niveau primaire et continue na niveau secondaire. Tolongwe wana Mokonzi Mboka alobi gratuité ya maternité. Wana yali programme ya gouvernement. Ya misato santé universelle. Couverture de la santé universelle. Wana Mokonzi Mboka. Ya mine programme ya 145 territoires. Yamitano, entrepreneuriat de la jeunesse, et il y a 6, ezali sécurité et intégrité territoriale. Programme ya Mokonzi Mboka. Vision ya Union Sacrée, ezana maboko ya Mokonzi Mboka. Ozali membre ya Union Sacrée, membre ya gouvernement. Obeti libanda, ndenge bisoba na kintolobaka. Ozana ba agenda caché, ndenge biso bana kintolobaka. Et j'aimerais dire au peuple congolais, au président Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Vital Kamerhe azali troisième carte ya Paul Kagame. Première carte ya Paul Kagame ezalaki na élection et simbité Soriano Mado Katumbi. Deuxième carte ya Paul Kagame et simbité Corneille Nanga. Sikoyo aye pembeni na yo azwi ndeko oyo Vital Kamerhe. Mabongisi oyo ezalaki même avant prestation à serment na yo président et peuple congolais. Vital Kamerhe est la troisième carte ya Paul Kagame pour na ko bundisa yo pe ko bundisa peuple congolais, c'est-à-dire RDC. Et sengeli tozala na bokebi. Et sengeli tozala na ngele. Osaka kana 100 députés na lingomba na bino. Mais AFDEL, IDPS plutôt, avec allié na ye, bazali 140 députés. Soki to bakisi baati MLC na bandeko mususu, bakomi na plus de 250 députés. Yo sala kapona di bumu ndeko Vital Kamerhe. Osala kapona peuple te. Même en 2028, yo moto akondima oza la présidence ate. Vital Kamerhe olingo za la premier ministre ekosimba kate. Na lingina rappelé yo. Na tango zalaki na Joseph premier ministre ezalaki président de la République Joseph premier ministre moto ya FCC Bisope
Tozolo Baboy. Président de la République, Eza Félix Antoine Tshisekedi, premier ministre à Kouta na IDPS. Président Zali Youmate, mais Zali bien éduqué. Alobi na biso berer oya salaki mbale leki akozongela ka lisusu te. Pour l'erreur est humaine. Tout homme est faillible. Moi qui vous parle, na sala berer na vie. Moi qui vous parle, na sala mususu ezaki malongate. Mais yo penga na limbisa yo. Pour se to limbisana. Mais ozongeli biloko malongate. Vital Kamerhe nazana pièce contre pièce. Ponga ezalaka pièce contre pièce. Zana fungana téléphone, tout le monde a makamoni ezana kati. Monsieur Vital Kamerhe président zalani na mayele. Pe Vital Kamerhe oyo sali et la moussi président. Président Sosoli. Na ina rappelé Vital Kamerhe yambona balancer image. Président Félix Antoine Tshisekedi na premier mandat à Kanga Joseph Kabila Kleboa na FCC. Président Félix Antoine Tshisekedi a Kwesa Paul Kagame, Kamerhe Landangai. Paul Kagame oyo alongola Mobutu na pouvoir et même Mobutu na liwa. Paul Kagame oyo boma Laurent Désiré Kabila. Paul Kagame oyo vandisa Joseph Kabila 18 ans na pouvoir. Attention avec le président Félix, attention avec le peuple congolais. Tolanda oyo yomoko okangami na piège. Peuple ayoka oyo journaliste congolais te asalaki interview. Vital Kamerhe ngana zaki na demiab. Officier renseignement. Na 97 ans de la côte. Après je me suis retiré. Nazaki na demiab. Tala be élément preuve à l'appui. Mais qu'on n'a jamais vu un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Est-ce que vous Nazongi siango lisusu. Mais qu'on n'a jamais vu Ezokima fona zongi sa yango eza technique eza na bakoko so na yango. On n'a jamais vu un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Est-ce que vous outrepassez tous les volets? Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamerhe. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. Et 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact. On va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté rwandais, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées à engager l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai dit si tout vous faites simplement... l'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions du Kabila. Monsieur Vital Kamerhe, tu es moins sérieux. Élément yangwana, pièce contre pièce. Monsieur Vital Kamerhe, tu acquise ton président à l'époque, Joseph Kabila, président de la République, Nazala Minga Kolobana yote, Yoyo Kakanga, Nalobaki Likambo ya François Beya, quelques temps après, au Tiango na Misala, Nalobaki Likambo ya Biselele, président Oyoka Kinga, Nabeti Loseba, pour na Likambo ya Ngobila, Lelo Libanda. Mais président, prêté serment samedi. Mardi,
Vital Kamerhe yewana na 100 députés. Cela veut dire ba prépara kiango avant prestation na yo ya serment. Président oyebi Kamerhe malamu tamsuko le kanga ngape na yebi malamu. Très cher président de la République Fachi nazali moko ya ba lieutenant général na yo. Je suis un lieutenant général. Oyo to telemi pour na deuxième mandat oyo a salaire le bisoko oyo kindoki belela ye émission nazo sala yango na 13h45 heure de l'Afrique du Sud na sala ka émission na moité c'est très rare oyo a trahir patron na ye Joseph Kabila qui trahira. Il est la troisième carte il y a Paul Kagame. Première carte Moïse Katumbi, l'élection a échoué. Deuxième carte, Corneille Nanga. Troisième carte, ezali ye Vital Kamerhe. Osali makambo soni. Osali makambo ezalakate. Programme à gouvernement na uti koloba yango. Yo sa la plateforme. Pona quelle gouvernance? Quelle gouvernance? Au côté prison, au bimi, au commis ministre. Mais na 2 ans, au président Félix Antoine Tshisekedi Asali et Kamusi Mokili. Mais yo oye na motema malamu au président Zanango, gloire à Dieu. Ba nommé au ministre. Mais lelo yo ye 3 jours après prestation ya président au sali plateforme politique. Donc tout ça ezalo ko la Vatican. Un état dans un état. Italie, Vatican dans la 4. Mais non. Donc si koyo ba ko appliquer programme oya yo ou bien tu peux appliquer le programme où il y a président. Monsieur Vital Kamerhe, il n'y a jamais eu un crime parfait. Au Bétimabé. Mais sache que tu ne seras jamais président de l'Assemblée nationale. Tu ne seras jamais président de la 2028. Tu ne seras jamais dans le deuxième mandat premier ministre. Au lakisi que Lolenge na yo. Et s'il était, tolanda deuxième vidéo, pièce contre pièce, na lobito la deuxième vidéo, pièce contre pièce. Oyo, makambo Kamerhe osali, je viens te recadrer, mais osali élément dangereux. Osali élément dangereux, peuple congolais, IDPS, tobelela, makambo Kamerhe asali ezali yangote, tolanda. Oyo kuluto norengwanda paix à son âme. Paix à son âme. Oyo à l'époque. On a l'époque. Natanga Joseph. Mais si quoi comme le maboko na biso. Armée. On est allé natanga Joseph Kabila qui président. Boyo kamakamba kuluto norengwanda paix à son âme. Pièce contre pièce. Yeyo, Rwandais. Pièce contre pièce. Depuis Mobutu. Rwandais polonais. Na système na bango. Ye Moussa na ezali wana ko noyauté classe politique congolaise. Mosusu ezali pour la classe politique congolaise comme le Vital Kamerhe. Président Yoka, peuple congolais Yoka. Opposition congolaise. Donc au moment ba Rwandais ba côté sur le plan politique ba continuer na pouvoir bazali, na opposition bango bazali. Bipa nyonso baze ko contrôler pour que congolais n'aient pas ya ko échapper. Yango mo ba mise en scène baze ko salaka wana nyonso tout au monde Vital a ça ba mise en scène au monde est jamais na prison. Au Koyeka est Masasi. Mais au monde ba officier congolais ba congolais tout ça bazo limwa, poison bazo kende tout ça. Mais bango na bango ba yebi ba se partager rôle na bango. Wana ezali pona mwana mboka aye wana ezalaki na tanga ya Joseph Kabila. Mwana mboka ye alingaka lisekite ayoki papa alobaki le peuple d'abord abwaki yo na prison Vital Kamerhe. Ngolu na Nzambe mawa na Nzambe apesi yo poste mais
3 jours après prestation à serment au sali plateforme mosusu yo za membre union sacrée membre du gouvernement toko ndimaka yango te président de la république naye kobeta lo seba en ma qualité à sentinelle ya RDC président de la république tala likambo ya Vital Kamerhe oyo tala likambo ya Vital Kamerhe oyo 3e carte ya destruction ya Paul Kagame. Première carte, on a la répétition pédagogique. Première carte, na élection, et Simbité, Soriano Mario Katumbi. Deuxième carte, Corneille Nanga. 3e carte, Vital Kamerhe, président Talali Kamboyo. Kamerhe Osali Soni, au Télémelaki Joseph Kabila, les lois le au Télémela président. Tous un programme na biso ya gouvernement. Ils en avaient accès 6 plutôt. Mais yo yeli susu. Et le koni yo sala ya malamu ezalakate. Mawamingi. Mawamingi. Debout congolais, sauvons le Congo. Tanguzi Foueni. Diba diakou kumbana. Sayi inenea. Tango e koki. Diba diakou kumbana. Peuple congolais totelemela. Total Vital Kamerhe na lisu ya bokebi. Président Ozana Maboko Nzambe. Vital Kamerhe, to sali prière na stade pour na sala ki à distance. Ba ba sala ki na stade na bisu to à distance. To lobi to boyi ba miyibi. Mais yo ba limbisa ki yo. Olie lisusu te eko simba kate. Premier ministre eko zalaka yo te. Oko salir deuxième mandat te. Peuple congolais mon côté. Akondi mayo za la premier ministre. Vital Kamerhe. Congolais mon côté akondi mayo za la président en 2028. Même président et assemblée, Congolais mort au linga yamote. Alors, Oyo Sali, président, merci à Yokanga. Président Félix Antoine Tshisekedi à Yokanga. Nazalaki, directeur à campagne, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, na diaspora. Campagne l'équipe malam a félicité Batu Nyonso Basali la qui est campagne. Ngai Pelokola. Peuple congolais, Fongola Misu. Merci, à la prochaine. Merci.